Les amis TV abisso mokoe. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité ndeboye. Les amis TV abisso mokoe. Image kitoko ndeboye. Les amis TV abisso mokoe. Image ezangali kwanza. Les amis TV abisso mokoe. Botala ba film botala onyo. Les amis TV abisso mokoe. Bofinga batonga botonga. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Le banda boni. Yo fina les amis. Les amis sita kitoko. Les ana image à qualité. Image ezanga likwanza. Le banda boni. Yo fina les amis. Les amis sita kitoko. Les ana image à qualité. Image ezanga likwanza. Les amis TV abisso mokoe. Mbote bonjour na balandi na biso ya les amis TV vraiment ce que je bino wabino marakuja musali na bino vraiment la métisse noire veut dire moi ça mon cousin na makambo ya milai mon boss papi mon koto depuis Paris vraiment président Matungé zala yo vraiment merci pour l'opportunité pesingai merci à toi Pierrot Malanda mon konja ba terroriste na kati ya Bruxelles vraiment biso na les amis TV mingi no singa bu s'abonner merci na bino bobenga ki pour ba remarque tout nyonso tout ça na pour na bino obo senga ngoka marakuja osala tout ça na vraiment pour na musala biso ana les amis TV salaire musala donc tolia na mtoki na ye musala felete chez marakuja si tu solol et moi aussi j'étais solol si tu ne solol pas là je vais récupérer ma signature donc voilà biso vraiment tout ça na les amis TV balobi mingi bo s'abonner à Vanette Bindanda land na Belgique Anaveta Air France bo s'abonner belé sans plus tarder donc tout ça wana vraiment les rendez-vous za wapi tout ça awana lingwala na ndaku ya artiste comédien na bino ya munene ayebana asalaka sala na kitoko ajouaka très bien na ba film na makamutu vraiment tout yé vraiment kokuta na ndaku nde te pour na les rendez-vous quand des la rendez-vous c'est pesa ma qu'il fallait ka to koma pona musana biso bonjour tantine Jessie. Bonjour tantine Marakuja. Bonne santé. Ouais kimia nangolo nzambe. Moi bolimbi sipenza parce que tous yeux à pied levé tu es kananda kubetu kokuta directement donc moi bolimbi c'est ça la non problème exact parce que nous sommes en famille hein parce que quand on benga kinesa ko yakaka parce que magina zaki prête mais la vie yakaka tu peux kutanga dans nazaka nanda na sa comme ça là na bina ça de façon que tout sur la kaka na bato balinganga ba fanatique nanga c'est ça. Ok, merci Tantine Jessie. Merci Tantine Jessie est là vraiment toujours pendant teke longo na ye. Balobi mingi bo s'abonner hein Dimitri Bonganya muto asimbi technique na Denis bino vraiment bo zalaka wana parce que sengel kana bino nde bo zala wana parce que bo sa muso kitoko ta bongo ba image ya kitoko boui grâce à Dimitri Bonganya la formule gagnant et puis Denis hein azawana susu machine madaka daka donc tout ça wana vraiment merci à toi balobi Vanette Bindanda land na Belgique s'abonner belé benga famille nyonso baza Belgique wana et puis Dadi Manaka bo s'abonner belé vraiment dans les amis TV ande beaucoup so ba film ya bien ba gag ya bien ba série télévisée nyonso ya kitoko awaka kana les amis TV nulle part ailleurs voilà tantu Jessie o uchi wapi ubanji wapi parcours na yo na monde ya art c'est chilo oui bien au singa moite ngana yaya naka yaya donc Jessie aza yaya parcours neza musika eza paquet na yaya na tambol pepe partout dans le monde donc naza yaya o bayebi tanti Jessie c'est ça. Makambo vraiment babi makambo na les amis TV abi yaza yaya kaka parcours na tamboli yaya tanti Jessie et le comme biso ya mutu ya awa vraiment parce que biso na les amis TV surtout ka bato kiti tambla ka pona musana biso surtout yepe pona kozwa information ya vrai auto pesa na balandi na biso to to ka te pourquoi to filmer ça tout non tanti Jessie tout le monde on a monde a tous ça puis na artiste comédien mususu ba jouer ka ba PD limbisa pona terre ba jouer ba PD le quoi te nandé ma bête tanti Jessie pona mo si que dongolinga bo jouer ba PD na s'excuser d'abord ba jouer
Ok. Bajouaka ba. Si je resterai tanti Jessie. Ok. Bajouaka PD le quoi yo, toza balinda Kardashian, toza na bana ba PD le quoi banada. Ezo bangisa yo telelo oza monde. Est-ce que koka ou bien okoleka pena po dusula batu wana vraiment? Oui bien, le monde est souvent dans kimuta bangisa muninga zati. Parce que ezata muninga na ngari regain. Tanti regain azawa, yaza muninga to travailler mingi na yi. Même ba voyage même quand monsieur bébé oh yo tangi na je ne sais pas comment ki ongana ko banga bango pota ki yaya yo soma yaya banga leki leki ni to banga yaya ke boyo ko fal ko goleti libosa David na eloko nini ta na bisio elo mo to ngana ko banga bango na ko ba bona elo mo te parce que bon ba yebi ki wana za yaya to za ba yaya surtout vandi ana tanti regain donc to za ba yaya ba yebi surtout ba yaya le sac ko no tanti regain ya yebi bon ba na éviter bango bete tete na bango tout cas na éviter so le balana ni pona bango baba leki ba ti avec ba leki faut respect ça donc pembe nte na yo musika distance ça mulai distance ça mulai obi ke bana top batala ma top yango ya ni top ba milagage ko top ya ni de top magie itika moyego pardon liberté la kakati parce que mon naza awa naso yambanga oyambinga pananga donc malheureusement papa azate maintenant fêté kanga moko akezo bablo mona Dubaï donc je suis le 10 janvier pour zonga parce que anniversaire nanga pesa na janvier donc c'est ça donc nana tante oyo luka polémique na bango bon na marque bon appelle la marque mais baza baleki ngana ka yaya donc yo to kucho chez yo bo bon si bon en fait ba misusu baza na ba batambola na ba voiture butu ba kene ba voiture longa voiture kene ba ro kene boya kene m kene dans ce club nini titongo yotana yona akei pas maman la maman foufou moi je demande pas le foufou chez maman je suis chez moi c'est ça tala bango malamu tuna bango koyoka ba oyebisa yo atana butu keta dans ce club moko bongo na bango ba yena voiture ba garé so fungola coffre tala bilambe tonde kuna donc batambola na bilamba bazanga besika olala bana banda lesikani lesikani parce que je moi petite mo ba ka memi ala laisser na pas na ye na tonga petite na fa libérer ya kende pas kende ya bala ya salité bala loté donc nous sommes basa ba succès boye to mona bango banada wana balinda Kardashian ba komola bango ba otangi ba komola boye mo tanga komola ba problème na bango pardon na attends na te ngata na énergie na ngate imda lojanga na ya mabuna kita na kati ya Zimbabwe ya lojanga bien serré si habiter au vandate yaka na ndako ipananga ungi to ba yaya énergie basa ba yebi énergie likundi ba yebi bien jambo sana énergie. Ok, merci Tantine Jessie. Tozo kobakaka a makambu vraiment. Tantine Jessie azo boudé abi bazé le côté. Mutu ne zeka yanga et réponse zeka ya abi ke bata batambla kala mitu kala bilamba na bango tu bona bona ba télévision wana. Bata banda ko la té a to kuti enda ku ne en vrai dit vraiment to kuti enda ku na ye. Ne to juillet tellement que na kati kuna. S'il te plaît, a ko zo faire ko zoomer bien. MC ba ko tembe. A ko na permettre ya zoomer. Non, mona moni na ngadi. Peut-être que ce moment là que koloba, a ko ti a zoomer ba moni pe oui, c'est chez moi. Donc dans un tête que voiture qui n'est pas notamment mon bouteille na la pour ngite. On a dit son bal ngai totambola. La condition ba pesa ba on. Peut-être ba pesa ba côté peut-être. Et botambola bouteille bo sala ambiance peut ton etani après avoir écouté. Biso bon côté. Et on veut biso ta ba ya te bine ngo gérant. Pesi makam na zong selo makam. Vraiment au pesi makambu bazong selo makambu tanti Jessie biki ye aza ndaku bango baza banda uti batambula ka butu wana yebi na ngate ngamba kuja vraiment mutu ne zaika yanga et puis réponse zaki ye tanti Jessie le to moni na monde ya art to moni komika mutu na so PD komika mutu na so PD yango mtezo futa ou comment so jouer normal mobile ba otala ote bon enfin ça moni eloko na loba. Bon, je ne sais pas comment la coloba. Moi, j'attends à 14 heures au théâtre. Ton nom on a qui muta saliango parce que pour un rôle, n'ingi single ya sala. Mais ouais, le logo que là, tu me suis comica qui a sala pour nanzala. Oh, et sali pour nanzala, tu sais l'ango pe bongo. Bah puis si moi bah $20, me suis bah 10 000 francs. Mais moi, c'est pas ça. On va vraiment compter, franchement. Siko yo musala na osaila art. Ezakaka disons tout le bas ezaba rôle comme te senga au jouer PD ou aux AP PD vraiment excusez la question tena tunu ilenga te sona be goye pa ngolo ba maboko molo ba tanti Jessie ti pardon na tunu pe question nga ningo ye pa na te mi tunu ezande yanga tanti Jessie que na biso ni papa zatete
Eh, ton papa Zate, papa Zate. Ah, donc, il ça bien moi si. Si, il fallait que tu bonne année tu fais tant wat. Elle fait tant au Gabon, mais malheureusement, bien ngati ya ki Dubaï ya zo babilo kwa zonga parce que naza na kin 2 mois naza libanda mboka parce que na voyage naza résider na Pointe-Noire. C'est ça. Et futa ngai. Et futa ngai. Ya ndenge ya bien futa ngai ya bien ndenge ya mabete ndenge bano e sala baso ndenge mabe ba babysi. Baso ondeni. Ya ndenge ya mabe ya ba $10. Ndenge mabe ondeni. E ba yo mto yebi nga na yebi te. Na yebi na ngate parce que ngazanga mo. Ya ndenge ya mabe basa ba babysi yango. Ba babysi yango vraiment boyete. Ata gabi belo tsa yebi ndenge mama ngezala. Boyete ba babysi yango. Eh, boyete ya ba $20, ya ba $10 nga. Bobi ozo ba combien? Ata 500 na oye na nguna ozwango te. Oh, na ozwango de wofu na so na zana na ndako. S'il te plaît. Na ozwango te. Na bika opesi makambo po osepela. Mais na 500 te. Eh. de ba so zimo bala batakimi ndako. Moto moko. Atota katanga. Tika we para. Tika we na bisio. Isi basukola maboko. Maboko apambo, excusez, basukola yo. Avant lia. Te badume kine kuna to chema maboko, si basukola. Ok, merci Tanti Jessie. Donc yo sikoyo Tanti Jessie. Au côté na monde ya art na kipede na déjà osala makambo na pondo ozabi pesa makambo ozwa makambo système bino ozabi bino ba yaya wana so ba ya na ya nzala ya ba $10 na ba $20 yango na ba continue na théâtre pour ba masquer ou comment. Kasi ti yango boni bakota ntina ba théâtre ba mona bango ki eza bango ki bango ndi bazo régner e ba luka bango ba comme visibilité puis ezala parce que moi à part la visibilité ne bazo marcher bazo marcher parce que nga télé le bilan l'autre. Moi je commence la télé depuis 90. 90 na bandi télé l'autre bango ba yé lelo bango mo luka moye ki ba luka mo marcher ba luka mo nga na voyage déjà. Na voyage déjà puis nazana mbali na série. Nani loke link sangati. Ba ino komonena. Pardon, baiba. Pardon baiba. Parce que baiba muni kufia lo media loba. Mama bimaka mesuka na coin. Na ko yemba yete. So na yembie ba ya lukela ngai na Facebook pardon. Na zoe na passe to badene musika, to gutine musika. Oipes to guti na mère. Na mère. Place na kenda ndi kuna na mère. Baibi so baiba ki na mère. Ok, merci Tanti Jessie. Babini il part ailleurs car on a les amis qui viennent de Bomona Makamba boy vraiment. Ah ouais, ça ko yinda Tanti Jessie ndazo baby ça zo panza awa. Tanti Jessie. Tu to tuna obwe. You ba bota mobile. Excusez nga pour la question à fingioté. You bota mobile. Mama bina bota kiyo. Et lelo yo kufa ka boti ka mama bino mwana te. Yo bota te. Mo te ke ça ma dit. Qui t'a dit ça? Non la jeune fille là. La joie. Ah bon? Je vous aime, bébé la joie. À quoi que ça 10 ans, le 25 décembre, tu crois que ça 10 ans? Parce que yo bota ki yo moko be bota ki na mwana mwasi. Na yebi suite. Na le bambabo. Aucune question, nous avons une question. Pas mangala mabe. Té, aucune comme nous avons sérieux. Au bota parce que vous avez mobile bota ki ndi. Wana avant banda ki pede ou bien ndi. Maman, est-ce que ça est ça là? Monde changer. Tu évoluer dans le 21e siècle. C'est ça. Tanti Jessie, vous avez un groupe na yo à théâtre hein? Bon, malheureusement vraiment na Kinshasa ça m'a passé parce que na cha groupe ils allaient ban Mboka. Si. Mboka nini? Oui, ils justement na Brazzaville. Ils na Brazzaville même temps nazo nga seconde sur na que voyage tour na janvier na qui Brazza, na ça tour na Cameroun parce que j'ai des amis là-bas en Cameroun, na vente à ce staff sur na Cameroun. C'est ça. Ok, Tanti Jessie. Makambo, ils ont comme ça, quand même pangamo. Zamira. Excuse Tanti Jessie, Nazo Loba. Donc, ils ont vraiment mon compte Makambo, Zamira. Mon boss est mon compte, papi, mon compte, président Matungé. Donc, ah, oui, il est Tanti Jessie, Abiyaza Yana Bango. Et en plus, il y a pas naïe, Bambala la mi, tout kabatam la mi, tout kabilama, la dans la coffre, la tongue là, tchaki pa maman qui s'enga foufou. Nyon soit totaï ba combo, bossa ba sixé, babi, abi bal, s'enga ba foufou, maman la bango. Donc, il tenga tout n'est comme tout na. Tanti Jessie.
na YouTube vous avez un film déjà combien to bagage oui ezebele hein ezebele bon ezebele ceux qui ba koti kaka na Kin Mofi TV ceux qui ba koti ba omona bagage eza kuna ceux qui ba yepe na Dimitri Bonganya o lobby na Bonganya Media donc ba omona ba biloko ezebele donc c'est ça donc tant ba kota ba omona ka ba biloko ezebele o ki na sala Opina ça. Ba titre bon vraiment il est belé. Il est belé net au mususu na tu ko ça dernièrement wa na tout ça la lobby wa eza beaucoup tani. Suka. Voilà base la calamité ce ba côté na page na Jessie Motengo ba omona ba publication déjà ba photo on a publié déjà na tout ça la lobby donc ça va. Ça va vraiment. Ok, merci Tanti Jessie. Tanti Jessie, les lots qui m'ont proposé un bon ebélé, ou l'on a qui pédé, ou l'on a mobile ou rondima. Le mec a mobile nanga. Quand mobile nanga, si on a le big non, c'est fini. A pessin. On a besoin de mobile. Si. Au moins il n'a pas bassi. Si, pourquoi pas? C'est quand mobile nanga, soit a pessin à oyo qui singila, a pessin un contrat ngana is, parce que nous sommes en contrat avec lui. Soit contrat ici la pessin. Vous avez le contrat? Si. Il y a contrat, il y a contrat qui était à Moscou. Il y a vraiment qui y a Kafumba. Ce reste aussi si les contrats pèsent ici la Bible on s'appelle la ligne souhaitée. À la ligne souhaitée, on peut sauver la ligne souhaitée. Misonga, ça va. Parce que on y a combien? On a déjà pas né liki. Il y a combien? On ne sait pas c'est pas ça. Si on y a combien, on y a combien on a besoin. Ah ben mazwa tika combien? 500. Eh malade, va là-bas. Eh mais bon t'es il m'a cagandé neto banapi neto succès il kana secret. Ok, merci Tanti Jessie. Tanti Jessie tu to kucho na ndaku na yo we ndaku uzulamba tutu makamnyo so nde mwasi azalaka kaka omoni te ke boza contre la Bible hein, Tanti Jessie parce que basa mobali na mwana mwasi mobali na mobali te omoni te ke bokende libanda Bible bete bobuki mibeko o nzambe atiela biso na leo ni tobuki parce que ça mobali zo bima te tobuki lote to kumsaka nzambe wana kaka tobuki lote ka nzambe wana ko yo sambe anga pe na sambe o kombo atata pe ya mwana pe ya molimo santo amen tobuki lote Bibi lobi ya mutu mtu na musana na ole musana ba donc ça qui pédé ndia mutu pardon achanga lezi kumonguti changa lezi na musana kaya ngana bibi mtu lobi ya unazonga seluta oui bina yepselo mo tonton kola tonton mon on lokwa neti ba bilo mo be neti ya mabe mais to ki c'est normal même na bible ezali to le film ya Yesu bazala ki pe na film ya Yesu bazala na ba PD bazala na bango mutazana etana ye na tana ye ana tana ye okay amonike wingo ngani ko kya bongwana amonike atika c'est ça mais chaque chose son temps mais mutu roleni na musala mutoki na ye pe na musala na bible mutelobi on et bon vous tese voilà Tanti o metaji de na bien na tande to dans la mission aussi émission na omela parce que tout le bateau montage ba ilotaji te donc mela langa Tanti Jessie mais Tanti Jessie yebisa batu ke un jour au bongwana ozonga mobali te bazela mokolo ngonde eza scandale mokolo ngonde eza scandale na c'est aussi émission na Rond-Point Victoire so na Rond-Point Victoire tenga mona foto o billet to ke Pointe Noire to ça émission parce que c'est makambo ibanda est-ce que ndeko no bandela ki télé si non mon na c'est voilà foto le billet to ke so na Rond-Point Victoire to ke libanda mboka vraiment cassette kina nisika makambo ibanda parce que si on okutana na tata bino merci ma mère. Ok, merci Tanti Jessie. Tu vois qu'elle est vers la fin de l'émission de Tanti Jessie. Au copé ça va faire na yo bazela nini ya sikozo la bango parce que boulé ba wana so ba le côté yo ndoza yaya. Pesa biso oyo ko bombeli ba fan na yo et puis numéro de téléphone conseil pe na ba o bazo ya ko sa musala na ndenge moko yo ngolo belela wana et puis numéro de téléphone. Uko na kolo ba que normalement on est malimbi il est surtout que non malimbi ce qui est mango on va bela liboma pam
pourtant te ki o disa zo zwa boye tanti rigena zo zwa boye ngapi na zwa boye te bo ba leki bo tila peka ba leki okana ko yebisa bino ngwana ce beau que on a malembe et mais va sans fronter et me $10 te ça vous mentir pardon s'il te plaît en tout cas ba joyeux Noël na banyo surtout joyeux Noël la linga bino mingi ba bonana ba nouvelle bon mon ba numéro c'est vraiment bon mon vraiment na décembre on a tout ça là vraiment pièce moko ya bien ya kitoko bo c'est pas vraiment na ba ndeko na bien ça qui vraiment donc d'ici janvier awa et bois comme déjà non c'est na relax na ko ça émission na yo na sabino na site o ekoti mais o balinga bazana beso ba mona ba publication ba photo déjà na publier na Jessie Motengo ba mona ba publication ototoko sur la papa yeba place ni ba ko tala film ngo oyo na uti ko ça dernier film on a tout ça awa ya bonne année ya sika 2018 parce que 2019 makamsu ya sikezali ba numéro sikeza meto bombino te bombino parce que wana makamsu to ko sala ngo jusqu'à bana ma Côte d'Ivoire même si en Cameroun to ko retourner parce que na bina que ça deuxième groupe na là-bas na Pointe Nord na ba Camerounais ba ninga nga bazakona donc na 2019 les Nzambe ka ba tira to ça ba mona ngo la sauve mati que mutaza pour ça benganga plus 243 c'est ça plus 243 ya Oli Musheni plus 243 ya Oli Etoka je vous salue ya en tout cas Yonika 090 68 40 938 donc 090 68 40 938 ton benga ozwanga moko tanti Jessie nana biroté mbele nanga pas comprendre na ye ki ba appel nanga ya mona ngo mabiti MC mo azolanga ma Jessie va bingo na yambi oteboleki ka siri tanti nanga marakuja ako yeba ko pesa bino ba adresse nanga très à l'aise c'est ça je vous aime tout le monde. Ok, merci tanti Jessie kokena onte tozana yo. Merci vraiment na balandina biso nyonso ya les amis TV boyoki bino moko to yi pa tanti Jessie babi yenda l'équipe a pédé tout ya RDC au ba jouer mikolo yo boyoki ndenga lobi itu nezaki yanga ba réponse ezaki yaye. Merci à toi mon boss Papi Mokoto depuis France président Matongi. Merci à toi Denis et merci à toi Dimitri Bongania na technique bino nde vraiment bokangi masolo côté wana. Pourquoi pas Pierrot Malanda mokonja ba théoriste na katia Bruxelles précisément na XL Zalayo Liliane Mama na Matteo na katia Wezenbeck ma copine privée de tous les jours de tous les temps. Merci pour na tout Dadi Manaka yangande ko balobi na salon de coiffure ezaka moko na gare du midi chez Dadi Manaka okoti okobima ndenge moko te Touré Mamadou na Italie Zalayo tay lancé vraiment mobali ya mbinga ya mwindi aussi ba gros bisous na yo vraiment pourquoi pas Patrick et Tim grand joueur na katia France Zalayo vraiment Floribert Kalombo Kansongo mon papa pour na conseil en tout cas au Kangi ba gros bisous na yo lisusu sur la Ricardo Joao Lieve Makambo na katia Portugal précisément na Setubal ba ye bate vedi so ba bi mobulu batika kana position wana ba gros bisous na bino so bomisa kolanda biso bye à la prochaine de tokutani pour na ba news mususu tanti Jessie na tikelo plateau moi liloba pour na les amis TV et ça la bien hein chaîne na biso vraiment taka mona bota mesika mais était au téléma si na tikelo plateau aux téléphone na comme micro Olobi les amis TV les amis TV vraiment bonjour les amis TV, bon mais ça toujours dans s'abonner, bon mais ça toujours dans les amis TV vraiment à chaque fois bon nous en avons malamuti parce que tantine nabino marakuja azana pendant ces sabino toujours dans les amis TV beaucoup raté et ratakapete quand tu as raté oh raté vraiment va là-bas dans l'inga mingi moi ça taille moto moko Jessie et je suis chez moi c'est na rentré maman ya toli et beli meeting ya président makamba boto mona ngoka na meeting ya ministre makamba boto mona ngoka na meeting ya député mais boto est-ce que komelinga wapi ne les amis deux micros à la fois hein ni par ailleurs kaka awa ne les amis TV batu nyosho oyo bolingaka masolo ya kitoko batu nyosho bolingaka boyeba makambo elekaka na kati ya mboka batu nyosho oyo bolingaka boyoka ba comédie ya solo ba divertissement ya solo batu nyosho oyo koseka sila bino batu nyosho ba mbuma ya koseka et comment et donner ba
et comme colo. Balobi, ni par ailleurs, kaka on a les amis TV. Les amis TV de Makambo. Hein? Les amis TV de Makambo. Bon lukanga kunate. Bon lukanga pe mupanjote. Bon lukanga pe likolote. Ni kutunase. Parce que na famille na kati ya les amis TV. Balobi, bino nyo subo s'abonner. Ko s'abonner ça ngo ya ofele. Soko beti kaka les amis TV. Tanga ko bimisa yo na les amis, ba image les amis, o bwaki kaka mise yo mupanzi. Omona esika moko ba komana rouge s'abonner. Et ça nango ya ofele. Ozwi kaka musapi na yo. Musapi yo sela ka makambo epele wana. Musapi yo ko tshela lisu pona ko longola bipoti. Musapi yo oyebaka na ko seli kambo yo yebeli. Ofinika na rouge wana tui. Eko bimisela yo ngonga. Soko za muta catholique, okoyeba ko bosa na ngonga te. Soko za muta missioni, okoyeba ko bosa na ngonga te. Ekibisa ngonga moko wana, ofini susu ngonga wana. C'est-à-dire okomila yo ok c'est que okomi et na les amis. Wana ko banda ko profiter na ba produit nyonso oyo les amis TV. Yokinga abonne-toi. Et nous allons s'abonner et nous abonnerons. Ceux qui s'abonnent, n'a pas single pas Nzambe. À s'abonner peut venir une boucle de bokonji lola. Mais ceux qui s'abonnent, Nzambe, nous single yo. Attends, quand le lola, 10 jours de l'ifelo. Yoga moto nege tumbaka. Moto je me tumbe de boko. Yoga nege chouak. Je vais tumba yo na kati. Ncho tumubimba. O yoga soma nyonso na po o s'abonner qui te la carte les amis TV. Nulle part ailleurs ici, les amis TV. I love you. Les amis TV, I love you. Papi Mokoto, good morning my friend. I choose is Shen Kitokolilo. I choose Shen Kutorio. I love you. I love you, papi. I love you, Mokoto. I love you, papi. Les amis TV. Bon s'abonner.